Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin na lia ngando, nazala besoin na lia pondu, nazala besoin na lia madesu, nazala besoin na lia nyamazamba. Ozala besoin lia mosaka, ozala besoin lia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise ezawana. Plagnon soza ngo besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na ibsabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Non, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance c'est à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place à repos. Ezali.
basalon VIP na biso ezali olingi opema omela mwa whisky omela mwa champagne omela chicha donc okozala à l'aise. Venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin sala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise ya anniversaire babi tozaka na Roni Events eza wana mpona bino nyonso Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant ezo illustre lenga bomona Roni Events eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na deux adresses so oza besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Roni Events eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. Soko kaka na Ina otuli kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baya mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas c'est la meilleure. Roni Events baza meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makeba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini o eza agence ya transfert ndina biembo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na bisi wa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Karamba, yeye mwenye mbongo ya mwasi. Yeye na ndeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Ya conseil eza gratuit. Omoni makamba batanzela botikela bato nzela me makamba transfert ya mbongo totikela ngo FBT Misala ne Kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami toki Dans la poto, dans besoin de ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu numéro on a na scène, on a babonné de Rolex ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à kitoko, ma coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prime abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien.
oyo eza mpona bato ya mwindu ndeti caramel te chocolat soki olingi soigner te na yo ozala un peu propre mais ekotekisa mpenza makasi te donc ekogarde te na yo mais ekosoigne mpe te en même temps oyo eza mpona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misaki okoutilize mpe oyo toza na bagame nyonso bagommage lotion balait donc ce qu'on est intéressé contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Moi. Le meilleur, la meilleure libanade dentifrice. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Voilà. Ah. En tout cas, même ça on a besoin à honorer le Kinaï, Aminata son père. Quand Aminata a salakité, il a même sa salakité. Alors même ça lingi, Yémogo a honoré le Kinaï, Magambo au Kutamoga na esprit. Alors nous donnons le micro à Mams. Est-ce que les gens mangent? Ça va, ça va, tu m'as beaucoup Mams, vous avez le micro. Merci. Merci, Pasteur. Vraiment, Pasteur a quelque chose dans la vie. Dans le bain, on remercie Aminata, qui a un suspense. Parce qu'il fallait honorer. Aza collègue nanga comédienne. A quand tu as tout né dans le lait de l'onia sur mais tellement azalaka azana bolingo autre batteur sans tricage les qui m'ont poli Aminata côté studio a émis de on a dit on a réalisé. Dans ma salle la tuning abi qu'est-ce que je peux faire ajouter abi mince et zali cadeau na mai donc les dinayo na nina honoré azo ata scène de là na rekata na Aminata bien chérie Aminoto Zomona, Madame Mabiti. Ayemi la propre fait naé, Asali clip la propre fait naé, a valoriser naé naé. Quand on va mettre ma voix pour la minate et ça. Cette fille elle a un cœur en or, à la moitié ma monnaie. N'a pas surprise naé, Baba Kou Baga la marraine a va chouchou na nyota ma jumelle. Voilà soldat ma casse. Autre ma cœur sans tricage de la comédienne qui me défend partout. Hier à Londres, alors va dire surprise oh il y a Minata et Talikaka hier parce que Abakou que dali chaîne na bino il y a dali marraine na bino. La sina pesi bino passe je suis na nyota oh ba communiquer oh je suis na nyota ma jumelle oh la casse de Western Union. Voilà. Merci, la belle enfant on la piste dans Zemouya Aminata. Voilà peut-être que tu as oublié de me dire. La femme de Mabini. Merci infiniment. Nous allons comment rappeler les autres. Thank you.
bazopesa epai ya mams badekola bango nakobanga eloko te sula bisalo ya famille Thank you.
Congo-Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa aux en a besoin au lia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin na lia pondu nazala besoin na lia madesu nazala besoin na lia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnos aux a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne. Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozomo na ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Zaka Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos, et Zali, bah salon veille, Pinabiso et Zali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Roni Events. Roni Events ezawana pona bino nyonso. Roni Events ezawana soza na besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga. Bomona Roni Events ezawana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc on a 2 adresses. Nous avons besoin de mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète
plus 243 80 86 32 108 obenga bango okuta Rognier Vance eza wana mpona bino nyonso so mpo lingo okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina soko kaka na Ina otuli kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baya mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro oyo na répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Rognier Vance, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Akelima awa nzamina na ebitu siko shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni. Awa ka place Makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona keza ka loki na yo twino sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. Eza longi kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya fo. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama yo tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandepo yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala nde Kazinjo. Akemba Koko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Yama mini. Tokiei. Dans la poto, dans la perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a na scène na on le babonde de on le ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Pour so ma perruque na yo, pour ciao robima chic robima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko Laksabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo, c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteisa mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, na numéro de Bisso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.